Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Quel le cas toqué na topé cet exemple Bakardasha. Ataba koniye. Fifi leader. Akosi. Fifi leader. Akosi kota Fifi Akosi. Quel le cas toqué na topé cet exemple Bakardasha. Ataba koniye. Fifi leader. Akosi kota Fifi Akosi. Kote na oyo kamera na chiwana nda oloba Fifi oyo alobi parate Akosi. Ya zo loba wana afia zo ba ke Fifi. Alobi ka poa se pesa. Fifi ba comment osola très bien. À l'époque wana Fifi asolaka très bien na Christelle Kabeya baza baninga afi Christelle Kabeya wana amenasa kana ngotanga komoti palinga a succès makasi baba wana à l'époque là aye nani ye Christelle azo traumatisé a fille ba benge pauvre yuma sale fille mambe belé mais à cette époque la Fifi elle était avec Christelle Kabeya mais ko panza bangote afi rondima sentiment ka pour comment soit na Fifi toni mais ta histoire bien biso ba équipe na so toka histoire wenge afi yo si azo ba ke Fifi azaki le Kardashian to ke na fête à Rafine Tumba to kana image en so cameraman na otila biso ta ba bundi sa biso na fête à Rafine Tumba na créer ka fête bitumba na fête à Rafine Tumba c'était pas Fifi Soki l'équipe nationale to sa biloko 10 9 ezala idée à carré. OK. Un ya le ketcho. Oui, à cette époque-là, Karine Azaki m'a dessouté. Si les lois appellent m'a dessouté. Na ton wana to ko sa te glodi to sa ba humain. De to sa ki biso nyonso na zena succès makasi. Karine Azaki moto yo azala da award liboso. Succès. Tonti ma moto na place ande balobaka ba mikala Karine au fait est en église. Leader azala toujours. Tonal oui. Parce que quand Azaki Ward Azaki une expérience makasi pour les kabiso na kati ya écrit parce que déjà bandaki quand on peut avant biso na visibilité yi banaki déjà makasi olongwe na ndako na olati ba gilet na ya carré olati na kilolo to lati mabe okoma elongi mabe est-ce que a fait tangi komba mani kene émission oye po o chrétien batu madame na yo wana oya bala te wana mutatinzi yo Karina ko déjà fina moment ya ndenge nini na poto mutu tana vi na sa maram na ye ako diriger afi ataza mwana muke ebela maziwa na afi azana ngo ebela maziwa lokola koya kapashe pie au vertige okanisi bolingwa kala ndenge mobala boya ka opona ye le passé a fina sintaka pasho loba ngonde tinde onyoso loba baba yebi déjà mais otozana sintaka pasha oyambane na poto oyambi na émission mais tant yo takia fi okota na sinta oza na vie na ye ada na nzela na chemin ya sala siko yebisanga oyo tcha rankine moko boye to likambo moko boye oyo bake amana message moko boye il faut okoka nga prêtre na kisi ta sakana na yo asakana na yo so na boya ka otanga kuma prêtre ngo po ape vie na nga na boya ka osambise natanga komba vie yango siko na yebi yango natanga ngo siko ozoluka makambo fo eba kubunda manike tika kombo afi te manike so ba vérité loba ma vérité te en plus manike muto olika na émission oh ya mboto na ofinga mutu wana yo wana kipote na ofinga journaliste oh ya po journaliste ba olinga ba yambe wa ba sende ni wana na kofinga wa koyamba manike na émission Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Bienvenue. SMS en live pour y délai partout dans le monde. Il y a la mission, la chaîne, la mission, Tongo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, la émission Mozino, Art de Batou. C'est que les gens disent tout bas, c'est moi votre anniversaire. Qui a dit le million dans un SMS. Et vous allez vous sur le téléphone, la télévision, pour informer l'actualité. Parce que vous avez actualité parce que vous avez aussi les gens disent merci na Jérémie c'est ma caméra merci na bien sur la mission ils ont toujours pour nous informer nous sommes à mou sur un bout là nous allons pour lancer la nous ça va vraiment mesdames et messieurs fidèles internautes dans la plateforme de YouTube on va parler de l'actualité sur les sorties médiatiques il y a Afi Laurent au roi de la révélation et puis on va parler sorties médiatiques il y a Maniké de gens au roi vraiment on va retourner vraiment pas de questions pour tout ce monde qui par rapport à la sujet on va parler vite fait par rapport à conseil il y a fait rigolo là il parle de Jésus des nuances est-ce c'est vrai les annulés est-ce que ça va des équipe et c'est des jours là pour avoir participé à réunion sur pour retourner avec les pas sur dans par rapport avant la personne le match de grand merci normalement j'ai des colonnes dans mon télévision comme ça pourquoi pas pour Cafis quand il est toujours numéro 1 sponsor numéro 1 émission pour vraiment toujours là pour nous soutenir pour nous ces arguments merci la bienvenue sur la
vraiment émission tu vois pas ça merci na beaucoup côté États-Unis wana na moni jo solaire pas ta Canada papa Amélie Massouli aux États-Unis on a vraiment au TV Moko batubili ce que Jérémy azana même na match na fond na plateau pour aller faire pendant les jours autour sola. Bonjour. Ouais, bonjour Diego Le Mignon, bonjour Nabatunio Sobolinga qui finit pendant les Ketchou. Na pina linga rabino parce que tous les Nzambe, tous les abatu ebele, tous les abatu mokili. Avant d'avoir une émission vraiment na singi merci d'abord na motonzamba tinde lingai. Ba motonzamba tinde linga penza rebi leki na ngai wa vina ngakale Keve Kamuzuna. Keve Kamuzuna. Azani ndoi habitué wa kombo moko yoza Kevin Kamuzuna vina ngai abi musa ba plateau lokwa ba poto abi na ya na o mena sponsorisé auto mais total avec émission na mais ma tout ça la mer folongola je faut ça ba plateau luka plateau moko boye na sala de vie au créé là je salue mon vieux Kevin Kamuzuna. Il est tellement élégant. Il est toujours là toujours présent. Il est là toujours présent là où le chef de l'État il est là. Kevin Kamuzuna, mon vieux Zalawana. Puis non ça a des vies. Pour nous a bien changé plateau boya biloko ezwa soutien Kenza bapesa nga Paul Fiki pour FBT. Apesa nga maman Nathalie Fiki pour lelo soyez linga so Kevin Kamuzuna abino sponsorisé na ko on avait na Kevin Kamuzuna c'est ça merci naïe déjà abi peut-être émission sur yango to ça mais peut-être émission ko ya plateau maman grâce à mauvais Kevin Kamuzuna na ko ça da de vivre na mon so la révolution ambiance yaye mtabiza sponsorisé zo mona ngo baje merci à mauvais Kevin Kamuzuna na peso mote biskozali sans oublier ba bon solinga Kevin pendant le ketchup. Merci na baye bon so batala rabiso balinga rabiso tozo plateau déjà venu na Kevin Kamuzuna lobby il y a pas de problème et je salue aussi le pasteur Laure Lombo miele ba de cette nyonso e koma legacy les passés na bosana vina ngalo meve existe motema ni lokola yo na mona na nute pasteur Laure Lombo. Lokola yo na mona nanu te tas kuna batu na ngate le ketchu na pas excellence monsieur le ministre de la communication c'est ça non monsieur l'excellence c'est Patrick Mouyaya il fait sous sponsor traité la gagnant. Merci beaucoup mesdames et messieurs tous en avez que c'est une belle ambiance nous allons toujours dans la bonne humeur et que on va parler de l'actualité nous oblige parce que à tout c'est que les gens disent tout bas moni moko biso na Congo ya Florent ça là qui sorti médiatique naé d'abord en fait d'abord image moko comment d'abord moni sorti médiatique. Ouais, sortie médiatique il y a Philora, c'est bien, elle a bien parlé. À lobby bien Oakoloba, moi c'est que les gens ont raté, mais c'était bien, sortie médiatique. Nika elo mora Babylone ça lobby ka salika po assez pressané partout, mais c'est très bien. Azaki les KPK là, ngamona si ngamona zo ya poto na yo yamba yo, parce qu'il vient na Kevin Kamuzuna. À lobby déjà yo to bien bosana na vie na yo, bosana na yo. Bosana bien na vie na yo le ketchu bosana Kevin Kamuzuna venanga abino ando ina efa sponsoriser nga ma nyonso ay bosana bien po yo nga mona zo charge ba bien na ne okenda ba mboka na mikemike wana amo ya mbona nga na mikemike voilà mais tout son élément au sur réalisation biso toujours on touche ça Karine Mokonza azaki lokwa chef ten ye présidente ko commander bino nyonso en vrai commander c'est trop dur mais ce qui n'est qu'une nationale tout ça biloko 10 9 et là idée à carré OK 1 il y a les ketchu OK donc bango bazali lokwa bango ba na idée tout ça boy to kutana tout ça boy mais après ngape déranger nga té place ande balobara ba mikala Karine au fait est en église leader azala toujours ezala bokyo ke atana wenge basaki bango so ba leader mais bachaki par rapport à charisme par rapport à nyon surtout bimsa JB
Pour moi, en fait, moi, ça me dérange pas Bilo à bon. Karine des leaders na bino nyonso. Non, moi, en tout cas, Nathan Wana, moi, ça me dérange pas. Nathan Wana. Pourquoi on a bien Nathan Wana pour les lots, Moutouna Moutassa na occupation, mais Nathan Wana, tout quoi ça te glodie, tout ça va humain. Dès tout ça qui bison nyonso, non, c'est un succès makasi. Karine. Pour et nous tout ngato se voiler to comme balola non. Et à l'occasion toki na topé cet exemple ba Kardashian, ata ba koniye. Fifi leader. La Kardashian de la presse c'est ça qui n'a ba grâce te moi kuna Oui. La Kardashian de la presse c'est ba grâce te moi. Ba grâce franchement nga kuna grâce qui n'a ba Gloria pe na ba grâce Fifi kaka musuna bo ba Josepha Chako CPI. Ba Christelle Kabea. O même si le mina combat Christelle Kabea. O sola ka te tile lo. Papa bolanga. O sola ka te tile lo. Na bolanga. Mais o sola ka te. Bolanga. Vous avez eu des problèmes. Bolanga c'est connais pas va. Mais comment ba mamati? Kata la nerf. Bolanga. C'était ta grande sœur. Na bolanga ma glo. Joseph Chako CPI. Elingako. Fifi si wande buzala ina makambo à l'époque. Voilà. Tu vois, dans la vie, il faut tous avoir une reconnaissance dans la vie. Afi à reconnaître mon bébé dans le passé Nabiso. Sorti bilatine ne peut bouger. Nga linga sko bo mutu mo équipe nationale kana émission aya ningi sa lobani makambo et ça la bien. Koloba na sens affaire lobi Karine. Oui, à cette époque-là, Karine Azaki m'a dessouté. Si les lois appellent m'a dessouté, tout dévoilé ba fasté. Karine Azaki motoyo, Azalada award liboso. Succès. Tout dit ma moto na époque nzamba. Omoni ngati na fandi bonde kona yo. Pona ntimaka batu yango na zabu elekecho. So ozaki ngai yende peut-être ma mbebe na kuta nango. Parce que tu as ba combat ma mbele beti simbela ngati parce que nzambe ndazali. Nzambe ndayebi. Karine to kuta da award. Karine Zaka award. Même tout nous sont ba yebi yango succès. Est-ce qu'à l'époque c'était facile? Bon, non, facilement. Tende tinga déjà na ndima ye. Ndima ye na pesa beloge wana na loba travers Karine et fungola nga pe mayele belé na réseaux sociaux. Malgré à cette époque, zaki na nous ça délire. Média te là qui te stoppa, tout le monde ça ka délire. Tout le monde ka kolobela kaka ba musicien surtout à l'époque là. Zaki kaka faire héritier. Tout le monde a fait mais à l'époque héritier kaka to lobe parce que héritier to longa pas oui ranson. Biso wana na Karine na baninga msuba yaki série na Karine ça a été super. C'était Word ndé affaire lobi que na Ricardo c'était na vivre siwa na équipe nationale c'était Karine côté lobi ya Karine équipe nationale oui parce que quand zaki Word zaki une expérience makasi pour les kabiso na kati ya écrit parce que déjà bandaki quand on peut avant biso na visibilité yi banaki déjà makasi koya c'est comme déjà biso de comment on déjà pay Word c'est-à-dire que ceux qui est loko pour ba fait c'est besoin qui ne pour na Karine ba makambe be ceux qui Karine o to ke boy a mimi no wagon parce que ezaka mutu monta me marabatu to wanga na ngote pe na changer maloba na ngate afi akosité pe kota bi ya Fifi akosi akosi kota Fifi akosi kota na o cameraman na chiwana ndo lo faire o lo bis paraté akosi équipe nationale Karine te akosi nga nazara mta sentiment moi j'ai pas un problème avec Fifi na ba vérité ya zo loba wana affaire zo ba ke Fifi alobika pour se payer ça Fifi ba comment on sola très bien à l'époque wana Fifi a sola très bien na Christelle Kabea baza ba ninga afi Christelle Kabea wana amena sakane ngotanga comment pas linga succès makasi baba wana à l'époque là aye nani ye Christelle a traumatisé a fille bon bengue pauvre yuma sale fille mambe belé mais à cette époque la Fifi elle était avec Christelle Kabea mais ko panza bangote o afi rondima sentiment ka pour comment soit na Fifi toni mais ta histoire bien biso ba équipe nationale toka histoire a wenge Dani Senda na kosi et si la raté moi te ritira ka betaka masolo wenge ngana ko équipe nationale masolo ko si la raté
parce que biso to boti ba kiri belé. À l'époque là afi ba traumatisé boy. Afi ba finge pauvre, ba finge yuma, ba finge soama peka. Ba laki ba mina fifi. Biso c'est to yoka na peza te guerre ya guerre. Les ba guerre ka loyal. Ça va choquer les gens. Hein? Et comme les gens le pour Asa Kingani, combien il y en a qui réservé parce que c'est ma sœur. Histoire côté on a fait à cause. Bon, tu as vu ça un mensonge. Je le fais à un loco, tu as un loco. Comme on a les bandes, c'était Joseph Chako. Pour Joseph Chako, oui, c'est le cas bon esprit. C'est Joseph Chako le cas bon esprit alors. Je sais pas que ngai pour nous na sima Joseph parce que fifi avant na Joseph Joseph si on va bien na fête Joseph et maman non c'est belé toyoka yoka ka toyebi ça vrai to le côté mais toyoka déjà parce que sauver mon terre na bango balobaka afi na bi que l'équipe nationale ni kabisa eza opinion na ye makam na ye mais afi akosi pour afi série wana onimato mwa muke fifi azana ngo ya bolamu ya mwa malamu lelo na kalaki fallait mwana mabende bazo benga fifi Fifi haine, Fifi boye, Fifi boye jaloux, pe ma belé à ma bezo na kata le Kardashian ba bitumba ma bébé c'était nous créons c'était Fifi. Parce que Fifi azabi avec Fifi hypocrite série wana. Na cité Fifi non ba vérité otoye baki. Oh, série wana tout des fois face afi. Yo c'est zo ba que Fifi azaki le Kardashian to ke na fait Arafine Tumba. To ko na image en so caméraman na otila biso. Ta ba bundi ça biso na fait Arafine Tumba. Na créé ka fait bitumba na fait Arafine Tumba. C'était pas Fifi. Est-ce que tu fais ça audimat tu as Koluka a créé et à cause à fi kota no cause c'est que baba zaki ba pesa je vais pouvoir ça na mo venir à madame to lo babongo pour biso to bi sirana ba onyo so manzanza sirana ba so manzanza ba vision ba ba so normal kaka mais biso rato mo rato to yo ka to kosi e kuna bi muta sali bo to yebi kati zo ya tu sera ba resi songi ma sera ba resi li papa so ba resi ko to da biso ya mo to biso to beta ba resi ka mo to na wa polio mo lo ba resi li papa wa c'est la gomme la sera ba resi zozo à la vie non félicitations na ba resi bo bundi penza avant de manquer biso mono barezi voilà la bino voilà la teme li papa wa sa ko to ba Kardashian c'est les bien ko e mo to bete biba ça kana bi yo songi ma changer na on l'a équipe nationale non c'était génial mais afi okosi faire ça qui n'est pas normal mais ça veut dire contredire afi na contredire ye penza na contredire ye à côté émission côté ya afi ya fifi akosi boni ko kosa fifi ba éloge bo fifi ça qui n'est éloge wana afi oui quoi adorer Fifi bo faire moi malamu ani muta mabete mozo ko adorer zoko ça pour tout soit bien à Fifi tika l'hypocrisie a fait aussi a fait ça hypocrisie avec ngolo kuta mamna lo mambo nini ya kidoki la yebi yango si que je devais chercher zakani madame te bazako saka biso mais ba pesa ka pouvoir wana aza na biso lobela biso aza alobela bango surtout yebi yango Monsieur de que je fais les papa na moment oh les papa agena rapporte que bon so muto ke poto tena comme les papa ni que aozoate ni simbate a faire ça pas c'est ça a fina ni fifi pour baza ba copine ba mo so la kitoko baza ba ninga ya bosse to na ndako ye nani bazo menacer Karine RTG mais to bossa dama mo so les passer mo so za onka kaza ba délire mais le to va muta malamu to tika la famille to tika la bien nazaka bien nazana non ma bébé teza wenge bon héritier lemba ko ba wenge na ya maison mais pas mon église suite to na justice to samba pour na fingi mutu te o pas moni que les quelque chose ko ça les kana te fait loba mais on est des potes on est des amis pourquoi mamba Karine parce Karine nazaka boya na finga Karine non afi côté na kosi c'est ça que le côté série wana pas un peu artiste ko normal pe kaka et les gens comment peut-être comment on a un lycée proche mais ça problème tu as ça nga yo comparer na ngai papa Chira Boaka ngai o le bara ni papa Chira adora ngai dès le 31 décembre so j'ai moi bimi na petit na ko na papa Chira na poto le 31 décembre très bien le 31 décembre ozo meki kaka be pou parce que visa moi stick ko bima la pour kena biso mala moko
na quel 31 je aime la bielo mo za kanda pe bimi be papa chéri abile que tu faut que le 31 oh les amabio sont habillés 100 € kaka avec papa chéri Jibé Mpiana yo lo balangani Jibé da c'est word faire c'est word hérité c'est word Fabrigas c'est word mission yo sabia comment geza mutu nyo sabwa kanga na problème mutu te mais côté na petit lokuta côté na petit lokuta mesdames et messieurs filles internautes de ça radio T mais la fin on ça nani fio ça mfa kitoko Kano classe. Oui, c'était moi Kevin Pandale Ketchou. C'était moi Karine aussi même les gens Balobango. Nini azaki une équipe nationale mais nini azaki muto azaki quoi azaki na biso. Yaza quoi conseiller il y a Kabila Zarana dans président honoraire. Conseiller na biso. Ezaki mutu moko yeba ko pesa ba idée za mutu ya idéologie, mutu ya idée, c'était moi na créer créativité pour tout sangana na biso. Parce que quatre na biso tozakala bandana. Cynthia Wadol plus que star. Voilà, moi la ngai. Tout ça baba le belle. Mais c'est Wadol afipa biso za mutu ba caractère hein. Cynthia ba Wadol ba Cynthia ka pashi batania un moment peut-être na longa kana pas pour mangam na mo ya foyer na ye ya mangam na ye ça dit que tout basta ba bima wana zala ba kitoko ça dit que est-ce que moi Claudia tuni afi yo déjà olinga nani duki dans un maté abdu ki na vie afi ko to kata penza duki to na fi afi azana na moi c'était azana da divorcé to yebara déjà biso pe to conseiller pe afi vous motivez à la relation mo au série wana afi ba moni lo côté ba te beli ba finga afi zozo afi azwakate afi salfi papa du kazala pont ya vie afi papa du kazala cerveau moteur ya vie afi papa du kazala mutu moko boyo oui tout ta pena ngale tinga kota mibali ya bandi kolonso basi na senga basanga pe ba basket akabila pe ba mbongo mais azaki street azaki déterminé à l'icam. On a biso moto qui n'a pas de poto, j'espère pas Pamela chez Koula si je me trompe pas. Mais nzamba ebisa biso bi moto ko dongolaka trou o na kati kiri o moto ka ba fingaka o ba mona ka tina te yene na otombola na vie a fi papa duki atili a pekisa ki na ba émission mususu vite fait mais papa duki a pekisa ka jamais afina biso apekisaka jamais afina biso zaka toujours na makambo na biso tozala déjà bien tozala penza kitoko tozala penza bien na tourner tozala penza bien c'est-à-dire que alingaka biso vraiment bien mais vidéo de mais sikoyo quand même nani parce que tomoni manika tu lobaki tezela to komana papa duki azar cerveau moteur ya fi asunga mwana wana est-ce que ba mona bango eloko te oki afina pana Magali Kongo baza bandeko so ba cousine ba bebele wana siko Magali bazana ba Christelle Kabeya mais ba traumatisé Afilora mamna ba na opesa ka histoire wa mon essuyer ye kaka mais na fingi mututé ya ba luka ba kisi boka mai mais nzamba délivrer mon amour sana afia tika so diba pour afia ki to suka be afina tout refait au ganga papa duki lombe a gagnant. Oui, mais ça n'a rien à faire. Qui comment nous avons à faire? Toi qui s'y connaît à faire, nous avons bien sûr dans ça mamie. Non, c'est abot. Tu es battu. Abomba parce qu'il a fait un combat makasi. Et ça l'a bien à faire le mois côté bazala quand il va na rail na Willery. Pas besoin d'akuna bango, bazo vanda, bazo évoluer. C'était merveille. Tout ces peu là na lela. Ya gloire ya sengo ça nanga sengo to na kinda poto so na bina zonga gisa afia tombo kaka to koki déjà na poto zongela kanini to koki na bité afi chacun son temps tout na ngongane na oya ka na ova na bino ça la biso sengo après motivation peut ya fi l'accès peut ba kende papa wadel ba bundi papa ba bundi pe karine ba okende kana ngenda poto te po atikala akindaka ba risina ki ndaka betani ka bato parce que question ki na RTG ya koto ba chez ba 12 ba simse ba 12 kota poto moya so bien on est national défi za poto puis nzambe nda pambola so zakane na étoile
soki on tazaki na makambo na mzaki na étoile o zamba bomba biso enfin fait Karine Gel wana za potote enfin frère dana nyata makolote mais ce que zamba sunande janvier java zaka 4 na biso pe aokeni na kaka batanya mabe depuis kala te nzamba opese la ekenge tozana biso ngana zonga kisasa pona na bato so bakina na tena mema bango nazala wana na bango na pesa bango bwela ke zango loko tenga kina zongi na ngai plus de 3 fois c'est-à-dire que ils ont un problème te mais Kevin Kamuzuna voilà tout là maman tango ye na plateau ya Claudie Diasuka mutabengi yo te olongwe na ndako na olati ba gilet na ya carré olati na kilolo to lati mabe okoma ilongi mabe oye po o chrétien batu madame na yo wana oya bala te wana mutatinzi yo ya bate ya libala te bana mibale pasi bana mibale pasi mobali nano alinga ko susu te mobali abenga kayo azaka boss na yo ya réseau botia ye na ochaka ye na kisi ni mama na pa abanoka nga batne il faut okoka nga prêtre na kisi ta sakana na yo asakana na yo so na boya ka otanga kuma prêtre ngo po ape vie na nga na boya ka osambise mais kolo prêtre wana aoyeba na so ozo continue ko ya ko vanda wana osambwa neti ya azo luka makambo oye na plateau ya Diasuka ofandi na boto beti masola lokuta ne mobali alingela na lokuta osala mutu mosinzo o préparer ki likayabu o préparer likayabu te la voisine au moins madame na wana so linga bomande libala na po telinga na bana na mibalo bando tambo na bango Paris mobimba o préparer likayabu te o préparer likayaba mungwa te ponga na kole so pa likayabu ko sunga ponga mikolo na pesa likayabu ko sunga yo mwana ekosunga yo pona koloba buzoba no nyonso bana na yo na ndako bakoba potama ndo tcha ilongi na yo mobali na yo wana ozo ko beta lisolo zuba boy akoka soni ya vi na ye lokola bobomba ka passer na bino te boyaka ko remuer passer yo pe lokoza na posa passer na yo za la remuer okendaki na plata Claudie Diasuka mwana mutabengi yo te biso mibali na biso to yana bango na internet basambwa na biso nzela moko to suite osambwa ozoluka makambo fo eba kubunda lokola koya kapache pied au vertige okanisi bolingwa kala ndenge mobali aboyaka opona ye mobali akala boyaka osali na mobali na bana mibale olie obatela libala na yo bana no bakola yo ye susu na internet oye ko remuer passer na yo oye ko remuer passer o pare likayabu o préparer likayabu te o pour nga siko na biso préparer de likayabu pour mobali non a maso tension pourtant on a obimisa ba vérité ya buzoba na o boyeba ke to tourna film yo zaka mwana na nga sintia kapasi ba chara boneti bati awa bazo tinda yo otiki bana no na ndako oye ofani na plateau ya Claudie Diasuka oya ko bete ngana na bande to lingana te to yayo ozolo ba makamba lokuta wana bi ke vérité za na se na on raté bino te bato lokuta na on raté ote ya no yo ku na on raté ote na on raté ote poso na bina lo ba vie na mbali no bale kufa obi ke bano ke pa mama no kuna na raya train esika mama no manda ko vanda na raya train kuna na ndako moko ya mukibwe na raya train olé obatela libala wana et comment déjà na ba problème oli pourquoi boye poto boko vanda tranquillité boya poto bozo bafa ezolo baka ke no ba nini kiti wana mama na bino bana ko fandisa yo po bassin kiti akala wana ya kekele mama na bana ko fandisa po bassin na yo et atira mibali yangonde bakisi bosimba ba mama na bino balesa ba pesa bino boya na ngona batinda bino na ba frette yango nde mutu ekomo pesa bino liboma ofanda na poto mama na tinda kisi polisa mobali po libali ebe ba chaque jour po ba otekama apkas dans temps a pousser un peu na binzambe na bala e polue nani asalinga boye lokwa ki se traversa ko séante yo na mobali bobebana oke ko bota bana mibalo kanse ko bota esa séance libala mobali akoma ko zwa basi azola la mwasi ba tie yo téléphone ozo yoka bate ya libala ko mwana de John Maniké tu es beaucoup déjà belge
bakunda bino aza belge nda lobby bakunda bino na poto maniki est-ce que afin tangi komba maniki na émission maniki oza mère na ngalinga komingo camarade na nga mokolo na yeso émission okolinga finga nga bon je sais pas na olinga pe ko discuter na ote pona kokara te pona na ya poto wana so ye poto na oza na yo maniki un moment na tika nan o finga fideti ni le passé a fina sintaka pacholo bango ndetinde po nyonso koloba bayebi déjà mais auto zana sintaka pacha oyambane na pototi oyambi na émission mais tango yo taki afi okota na sinta oaza na vie na ye ada na nzela na chemin ne asala sinta félicitation pas bouger poto ko le kabate belé sintaka pacha ma bouger penza siko yebisanga oyo chaka nkini moko boye to likambo moko boye oyo bake amana message moko boye natanga kombo via ngo siko na yebi yango natanga ngo siko oh mboka yebi na bango déjà na ba commentaire ba ocha ba yebi papa duki waboya ni afite pona makambo oyo yozoloba manike akoboya yete pe ti asala émission na Karine pa yebi na yete ka faire sala émission Karine ko déjà fina moment ya ndenge nini na poto mutu tana vina osala makambo na ye ako diriger afi azaza mwana muke ebela maziwa na afi aza nango ebela maziwa oyo afi aza nango ebela mama ya bana ya boti baniki to yo mona na bolingo afi na duki te mais soki ka duki akangaka afi akanga duki na poto mais fa akanga pe ya yo a mettre na kisi soit disant po ya somme pe azali na kisasa akokanga bango pe mais ezalaki vrai amour na nde ezalaki papa duki manike tika nano afi aza na foyer na ye mama vanda na poto ya mama tika fille eza problème te kisi pe polari pola nango kasi ya problème te yebi mama bafi nda sambelaka tokuta na mama afi na destruction des hôtels et pas le révérend pasteur Mutombo Mutombo na limité na benga mama kangelanga place mama bafi akendaka bafi bavandi na Mutombo baosambela mpona venir a mwana ye parce que afi to ba bazela ba yaya pe banani menzamba akopambola moko kaka oyo na nzela buzoba oyo babenga na réseaux sociaux oyo atombo ya lelo famille manike tika kombo afi mama nike oza mutu na nga tika na mamba afi afi asala eloko te afi afingi yo te afi asala eloko te afi asala zalaka ana vérité afi te manike sona ba vérité loba mama vérité te en plus manike mutu oleka na émission oyo yambo nga na ofinga mutu wana yo nga na okipote me na ofinga journaliste oyo yambo oyo po ba journaliste baolinga bayambe oyo ba Saint-Denis wana na kofinga oyo akoyamba manike na émission sikoyo na okipe manike mponika mare na ngai na okipe te na orespecte etalinga te na respectake déjà mais mutu akoyamba manike na émission na kofinga ya te tosola bien na kodémarre ye mpenza edérange nga parce que afi aza na vie na ye afi aleki émission afingi mutu te afi aleki émission alobi makambo na ye akwa boko lobi alepase ya bato parce que ozali na sika kapashite biso toyebi mpe bainternet bayebi mutu yango mpe mutu yango mpe akoya buzoba akabaka soki bambongo na ye te mpona makambo oyo akima biso mpona babétise oyo omolatalata te ka mpona babétise bamesele yango boya bato ka mpona makambo oyo tiaki nazwa nanga papa paul feki mpona nga na pema mpenza manike eloko eza le moment te ya stress apoto moto ebeta manike manike sa baanalyse eza ya bien fala asali live alandi fere asali live alandi héritier live toyebi bawario bafingaka na tokokoma mpe wana yebisanga sikoyo na biloko nyonso akwa bon akwa ya kojuge motu afilora aza madame ya duki kapaya eza eloko te eza eloko oloba te mpo duki nyonso le passé ya fi ayebi yango so afe mena mwana pétrole afi ayebi yango so afe mena mutu sozanga to ba le passé na biso le passé eza iraka pana oka biso ayebi na ye abawela pete bazabi bambanda te libala ngo pe ka moko alingi oyo saini nango aya alu aponi ongai aponi yo aponi okuna sikoyo to rene mobala ngo ka ye oka moko ndalinga pona bato nyonso boye
Oh, yoga songi na bona ngai. Wenge équipe nationale wenge makambo ezali. Comme ça ngai bato mutaki sasa te na sala no vandalizo na ko ya poto. E comme ni nango. Na lobaka makambo lo ba jamais. Na mo kwa la coste ko lobaka. Oh. Wana bana tulala isika moko ngai afi kata koto afi Wadol Karine Jaël ngana mona nga bango na mona bango peut-être lata na bisika moko oh tala bato dans to vana bato afi Wadol Karine Cynthia Wadol na Jesus Jaël Batania ba tout mona nga ya oh ata la ta ba skola ka esa ngelo yo le chuko so on sote ngana le bumashola la ngai Jaël Karine Jaël ali awa Karina Jaël awa ngai a Karina kwe ngana katikati to le pe mitakala mais loko pe tira paga bozo la badi ba soutien na bango pe ngabe na zuna na lambi na bala balusi na tako na ngali kolobo la chela na chela la pe bo na la tala miso atana mabedi bona kosi o dani ya kosi na la tala miso atana mabedi na lo blama la tala miso atana mabedi na la tala na ngai do Karine na la tala miso boso na monto mona na miso penda. Voilà, mesdames et messieurs. Non, on a la famille. Surtout j'ai la mangana mutaka la ndako. Kumutaka j'ai la ça on a. Ah la ça na TVO. Et ça na yé Jaël. Adma on a pas na studio to na appartement na j'ai likolo ngana sep. J'ai na akitaka mutaka la kuna ayo azuka dana na akotika mutaka la mama koti. Ngakuna na kola ngamote aya la litola na biso na on a bandi ko na tresi kambi. On peut voir de la yoana kimpa na pas avec un studio nanga je veux carrer na kimi pa na te kana studio nanga ça vraiment c'était ma famille parce que studio na romona mitakalate na romona bangote toujours là je me souviens aya kutaka na wado mitaka ayo likamni dala wado na kati wado la ta yango kena lekana misabi na mona leke chu na mwana mobali na kati ako ate de la histoire wenge douze les cartes mais tout ça dit gira na fi au lieu de 19 fifi 12 yo lo bato kota we ya 12 ya 12 m'en fous la diminuer tu as bien la vérité ah camarade na ngai asal colique voilà, mesdames et messieurs. Si ça está là on ya subate. Ata mela subate alcoolique. Yimo lo bega nene bakalite. Na alcoolique. Wasa la ngo anomi la scratch yo ba muga wasala kina ba kebele. Na ba muga. Boari. Alcoolique. Si abi wata yo kaka Wata yo kake penza. On te amemi pota tiki biso. Voilà, mesdames et messieurs, on va parler. La fille peut me le balayer qui. Il est bien joué. Voilà, mesdames et messieurs, on va parler beaucoup de choses. On va parler il y a un concert qui est annoncé parce qu'il y a l'actualité que tu parles là, personne par rapport aux lots. Tous les vite fait, tous les on a été, la défense à Rennes et Firigola annulé. Non, ndeto yokika wana toute la kana miss parce que dans l'administration té, dans la carte ya boîte té, mais to pesa kaka ba courage na ba gaulois, ta ba gladiateur parce que moi je suis le fan de Firigola, je suis le fils de Firigola, mais je suis pas gaulois. Je suis là pour soutenir les œuvres de Firigola. Mais tandis que dans un cas, on a mis bien Gaulois parce que je soutiens, il a bien fait à Firigola. Nous avons obligé de ça, mais pas ce cas parce que on a pour ça les 21, les 26 ans tous à la wana.
mais nga mona koyaka le 26 ans nami comme na Paris natala pourquoi les autres kabongo mais bon je sais pas na ko lo baté pour nazana nazana eloko ya nazana muta expliquer nga détail té ko ba likambo susu o eza yango té ça va pas faire du bien peut-être go c'est peut faire été go c'est peut te mususu té tu vois je sais pas na ba likambo na yebi analyse ba sala ravo sala analyse faut ba ko découvrir ou ba ko tuna ça après yo décortiquer yango tu vois dans sens où faire c'est un artiste que j'aime beaucoup faire c'est un artiste que j'ai rêvé depuis mon enfance nazana yeba faire na vie nanga ala scène musicien on arrive ka depuis moi na yeba ye na sola na ye yango pe na ça ba rêve nanga ça dit que c'est tout c'est ça ça dit que c'est nous sola na faire tout le monde na artiste qui là est-ce la défense a rien c'était un défi pour nous non non je comprends que on va ça la comparaison est-ce que sale na moi vient na biso redia à misabi ce qu'il fallait bêta qui est-ce qu'il faut monsieur musa bêta ka va trop maïl est très sage bon vi pas bien ba norme moko boye te bongo ve ça la bête surtout musa yinga obeta nga monsieur kongola obeta te obeta na et obeta na ye bon lui c'est là c'est une légende Véredi Amis na ko ba mabete parce que naza pi ba on pense ka pena yamba pena ba émission nanga mais malobam tout toujours ba isala ka mpe moi ba golo ba za ndinga wa metsa na bango la défi ça les camps senga salema arena na ba tebina sima faire golo pe ba robeta ngo eza sala ngo fala baniza ye muta beti yango te ba pe ba bete belé so ya beti ba beta te pona nini je vois le fala c'est live ni mo zo après ça virus avait pe robeta arena non mo robé c'est que bon faire azangi sabino kimia banda faire ni la soif ya concert à faire et que ba kuma ba dis ba bimi un peu pour date à faire regula kanga ngo faire cha date to mona ba sala ba émission ba lobate manila so ya concert à faire le ba toujours mo sur la télé mais fallait faire live yo mono ba g ya ka faire calculer bon va calculer faire fallait faire live faire ça live comme si tâche musicien bon héritage ça dit t'as ce que c'est la live avec ba mo live faire ba ngo kala on fait faire ça ba live nanda kuna ye a lo ba mamna yo ça ba délire na ye a ça mamna ze lo ka sikati lo pe ya gravité et biso quand se pe pour na comprendre que grandeur ya faire rigola na makampo grandeur ya musicien na biso mboka na makampo c'est-à-dire que faire rigola aza mutu pas comme les autres faire rigola aza likolo makasi il fera bêta parce que ça la bien une station de musique na pour il fallait bêta faire pas bêta et ça la bien mais va ça le PZB les aka arena ngote a bêta na kaka mais 40 000 ils ara défense ils ont l'autre que va bien ils a mamsu na lingo lo baté parce que na yebi vraiment ba détail té na honorable Zagrabio a teke ka 2600 vie ce que yebi ça ngam beti 3000 ce que 2007 ce que muta beti concert au sur ba 9000 wana assisi ba billet bon ce que o ya karate ka 2000 honorable na via honorable avait na ngai mona zo boye na ngako lo ba papa Paul soka yoka ba lekechu pèse-toi wana papa za camarade papa papa Paul Fiki pour FBT ça l'ami de l'honorable Zachary Bababaso mais moi voilà on va retenir concert ya faire gola na Angola si ezalanga na oya ngapi na ozala bana Angola Botadi Bondia Serge Tata Kibokolo batebele Angola penza bozela ngapi qui vient pendant des questions na ina qui était ba telemi okenda Angola mais tout à fait je serai là pour l'artiste Ferrego la Jésus des nuances Merod Lopala na kozana Angola na troza staffé penza na bike bana Angola balinga nga fort goyinda makasi na bike important yango wana penza bana Angola bazela oya piko natala bata ba Ilia natala mboke belé bisike belé be pas de sens ça Ferré ou rien j'aime Ferrego là natali mission moko boye et ici watana ba lobby bato ya sola kana bango bien na luka émission ngo vidéo on peut se trouver sur chat bato na sola na bango très bien na ko so ba mission na bango te to bat na bato na obenga to na zongisi bango kuna biso to yebi ke Ritina Fabrice ba sola sauter et que Ritina capable de battre Fabrice c'est isa réponse o héritier betaki na zelo lo baté pour son lobby a et comme qui na lo bela héritier
Et ça qui n'a pas la Fabregas parce que héritier c'est mon vieux, Fabregas c'est mon frère. On est des moi je pense pas qu'héritier que Luka Bango Bango de Baki pas héritier. Je pense pas. Tout ça va remonter de côté. Parce que ceux qui n'ont pas héritier, pas Fabregas, n'ont bien accueillir. Bayambanga kitoko. Bazaka nanga très bien. Ceux qui n'ont pas héritier, n'ont très à l'aise. C'est comme ma musique, c'est comme Miko Gafé au côté, c'est comme aussi parti prêté. Il n'a pas de bonheur muta mutute. Naka muta, la veille nanga qui avec Amuzuna. Voilà. Ça dit que nanga muta mutute. Il est important, il y a musique qui. Nandimite, alors non y en a le beza bien. Il y a tout dans rabat. Toxica. Voilà, mais bah, vous retenir une ligne qui est maman sur le Awa. Bah, retenir qu'à fille à Kossi. Merci à toi, merci. Bientôt là, bon, vous appelez à Sika, grâce à mauvais Kevin. Kamuzuna. Eh, Azimba, Delika, c'est mon boy. Ah, dans le problème, t'es venu à l'élève, avec petit nangaï. On dit, bah, qui ça va rouge, bah, noir, le roi, bah, oh, bah, l'ado, le papa chéri, les ketchoués. Mais, il s'est eu. Faut que tu aies la soupe bêta. Oui. Donc, moi, papa chéri. Ouais. La conférence à Marva Martyr. Au moins, la conférence. Il y a un bâti tout ça, là, conférence, année. Ouais, oui, bonne année. Abio. Eh, moi, je dis non, j'y vais pas, Abio. Non, mais tu n'as pas de question. J'y vais bien, on a plus de secondes. Est-ce que j'y vais bien, papa chéri, Abio? Ah, papa. Papa chéri, au monde, on a l'onguin, la TV, on a besoin de des choses différentes. Papa chéri, on a Milik. Papa chéri, on a Bombo. Quand on a eu ça, le 31 décembre, ils ont Kano. Pour ça, on a pour les bossons qui étaient. Non, qui n'est pas sous. Mais Nazar, mais pas chéri, il est chaud. Qui n'a pas de cala. Pas gilet. Avec un peu de cala. Et là, on est en visa. Ok, pour ton pas chéri, quand c'est le bas. Le 31, tout ça, on a trouvé, on a la somme, il y a 100 euros, il y a 100 euros avec papa chéri, j'ai même piana. Motopamba. Abio, ok, pour toi, papa chéri. Non, pas chéri. Ah, je me parle de ça. Merci, merci, mesdames, Kinda. Aux 4e fois, oh, aux 4e fois, mais non, on a qu'une mais on a poussé des musiciens pour que tu m'engages. Parce qu'il y a un goût à battre mes maratines en Europe, il y a des musiciens. Fallait faire tout qui n'a fait, nous a poussé, mais mission, mes mangas, ça bien. Et ça qui tourne, parce que quand on a rocké, on a un lobby. Parce qu'on a beau qui n'est pas bac qui est à sauter. Pour dire qu'il a rocké. Mais si on a poussé des musiciens, on a mis ma qui n'a. Merci. Merci beaucoup, les Jérémy. Pour la question, merci. Merci pour la mission partout dans le monde. C'était le moment, toujours, j'ai mis la caméra. Merci, c'est moi, votre aide serviteur de l'Union. Merci à toi, c'est pour l'émission normale, surtout vraiment la situation et comment vraiment, tu vas toujours commencer à vivre. Tu vas aller même chaîne pour te Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Bienvenue.